Mokoya colonel auto-proclamé à groupe armé collectif de mouvement pour le changement à se rendre Mokolalelo na ba FRDC yena bagarde du corps na ye ba retombé à état de siège en espace il y a 2 mois, plus de 45 ADF neutralisés, 90 collaborateurs arrêtés na ba forces armées il y a République démocratique du Congo et Sengeli Koye appelle isusu que population congolaise a réagi Mokolalelo sur décision oyo gouvernement ezwa ki ya kokanga ba bayer oyo bazali kozwa ba garantie locative au-delà ya ba 6 mois. Magazine Tanbeto qui tient micro na biso lelo ba congolais ba réagir sur décision oyo et ce n'est pas que proposition il y a loi sur nationalité il y a ba candidat présidentiel ezali ko continuer ko créer discorde na opinion congolaise ezala qui déposer mokolo ya lobby na ye moko initiateur na yango na député national Ntindi Pululu wanande quelques sujets oyo to ko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne de formation. On continue na lingala oyo wapi nazali na plaisir ya ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo vendredi 9 juillet 2021 avec un partenaire idéologie pe na souhaiter bino bolandi malamu. 11e réunion ya conseil de ministres oyo esalemaka chaque vendredi esalemaki pe mokolo ya lelo esika pi bakonzi ba évaluaka mosala ndenge nini esalemaki na semaine mobimba ba ministre nyonso bazalaka présent elongo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde bakonzi ba évaluaka ndenge nini situation ezali koleka surtout côté sécurité sociale économique ya mboka na biso tokozongela bino yango na compte rendu oyo esalemaka chaque samedi na ministre ya média Patrick Muyaya na édition na biso ya mokolo ya lobi nalobaki yango na ebandeli ya édition oyo moko ya ba colonel auto-proclamé ya groupe collectif de mouvement pour le changement andimi kotika mandoki pe koluka kimia elongo na ba FRDC bolanda reportage oyo. Bigabo Kifaru, colonel autoproclamé à collectif de mouvement pour les changements CMC na Mukuse Aserandaki na ba FARDC na bagarre du corps na ye mokolo ya lobi jeudi 8 juillet 2021. Colonel autoproclamé azalaki visible en plein marché à Kikuku, chef-lieu ya chefferie ya Bwito na territoire ya Ruchuru na province ya Nord Kivu. Pe azalaki accompagné na bagarre du corps na ye oyo na kati na bango mwana ya terror moko azalaki na se ambula makasi ye ayambamaki na commandant bataillon na Kikuku pour l'entretien lié na reddition ya troupe na ye alobaki que ye ayaki kaka pona ba échanges commerciaux na marché pe ko entretenir na ba autorité militaire na processus ya reddition ya ba élément na ye oyo baza affiché na ba bonne volonté ya kolongwa na zamba en respectant ba voix ya chef de l'état na état de siège kasi population ya Kikuku ezalaki très surprise ya arrivée extraordinaire oyo en plein marché. Notez que passage ya Bigabo na Kikuku ezalaki pona ko sensibiliser bato na ye pona ko longwa na zamba wana selon commandant moko ya bureau ya FARDC oyo azalaki sur place nde atalisaki na source na biso affaire à suivre Kinshasa et l'équipe partout. 2 mois après bilan ya état de siège ezali ndenge nini bango moko bakonzi balobeli ba retomber na yango pona koloba ke bakangi 45 ADF pe ba neutraliser 90 collaborateurs awa. Reportage ezali signé Naomi Pila. La force armée de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le conseil dressé bilan, il y a des opérations menées contre les troupes rebelles dans le Nord Kivu, principalement la force démocratique alliée ADF dans le conseil. 2 mois après l'instauration état de siège, au cours de l'interview Mokoba Korda qui jeudi 8 juillet 2021, lieutenant Anthony Mwalochani, porte-parole de l'armée na Beni, a révélé que plus de 45 combattants ADF bazalaki neutralisés. Au total, 90 collaborateurs ya Bassayan bazalaki arrêtés. Nous allons vraiment glorieux. 5 véhicules ya collaborateurs ezalaki arrêtés. Pendant l'état de siège où l'armée congolaise est neutralisée, au moins 45 ADF, puis bakor na bango et monani.
lieutenant Anthony Mwalochai a talissé de sources que actuellement localisé bastion ADF Monko et saluer collaboration et la population civile au Bazali toujours derrière FARDC. Tobo Sanatek que depuis le 6 mai dernier, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé d'instaurer état de siège dans la province Nord Kivu et Ituri na but de mettre fin à la violence causée par les troupes armées la partie est de la République démocratique du Congo kasi armée yokambela ya mokonzi mboka décidé qui communier bamayo na bango pour bakota na bitumba pour que sa violence une fois pour toutes état de siège et ezali kopusa na se kopusa na pona ko bebisa pe kosilisa makasi ya monguna kotia bango libanda pour na suka na nyonso éradiquer totalement guerre oyo na est ya république pour que bango pe bazwa kinya Kinshasa et l'équipe partout. Population kinoise a réagi sur décision oyo bakonzi bazwaki pona koyebisa na babayar nyonso ete bakoma kozwa garantie locative kaka ya 3 mois pona ba maison d'habitation pe ya 6 mois pona ba maison commerciale pe ba nyonso oyo bakotosa yango te bakokangama pe bakokende ko répondre liboso ya l'état pe gi ilunga akitaki na terrain pona kozwa réaction ya population bakongolais basepeli to baboyi bolanda reportage oyo akanga bango eza malamu poso na mwa 3 mois na plus ya commissionnaire na ozwandako eza malamu akanga bango po bakiti bakanga bango bonga na oboya nga aza alopa balekisi makasi papa balika 6 mois 7 mois bonso oza nango te mais so na moya na mwa 3 mois na plus ya commissionnaire na ozwandako eza malamu papa bako lupango bakomi lokoso mingi nga pende naza mwana mukolo lupango naza pe na posa na bima libanda na keko futela ba garantie ba teleki likolo mingi dis-moi c'est trop l'état du mokala ndenge nga na sepel po akanga bakola mapango balekisi ovandi boy obana ofuta $10 oyoka sola mwa kilelo kwa kitoko ndako matière comme $15 basanga bona kola lupango mukano l'état du na sepel nango bango balingi kolekisa bakola biso te l'état tongela biso ndako te to siko l'état lakisa bango ke aza l'état sepeli na l'état na mokano azwi po mutu nyonso to azala na esika na ye oza na $150 okozo pesa garantie ozofutela pe pendant 3 mois eza bien l'état asala akete bayero wana akanga bango atika talemba te suivi wana ezala makasi mais ye l'état mutu akoko propose talo na bandako po mutu na mutu atonga ndako nde na faso aye moko ya dépense aye moko soki komi kokanga okanga sikoyo ekusuka boni balokatele bakutelengana po mutu akondima pe takota so na ndako na bon mpo na ngai soki mpenza bazwi décision bongo eza bien et puis esalama mpe parce que mbalebele bandi lelo te makambo ake l'état alobi 6 mois garantie mais ntango okende o 6 mois 3 mois okende boye bayer alobi l'état tongela ye ndako te asala ndako ye moko asombela l'état asombela ebuki te aotia garantie oyo alingi so oza na besoin ndako oboya te ozwa po so oyo boye mosu aya ozwa ngo aza na mbongo koleka ozwa eza kende bango basala suivi ndenge esengeli pour ke makambo wana esimba po un an ndenge eza na ekosimba na po esimba eza na mpasi pourquoi nde toyaki biso tokokola toyaki na bachef de rue toalaki na bachef du quartier makambo wana yala asu te et comme likambo faut que sous cette des communes tandis que toyaki na chef de rue akosambisa bino lokaka bokeso ya pango bosa mpe akati mpe makambo na kimia mais biloko wana yala asu te ndete suivi eza te so totala biso na bamaison lelo tofutaka $800 par mois, garantie à 6 mois. Moi, je fous à 800. Net ce qu'on anticipatif sur les 4 le côté, on a 9 mois. Au PC du coup. Après, pour que ça $800 à la fin du mois, fout à Bayer. Voici l'un des zando modèles Zabou. Au foot à Ondé. Ce qui pensa qu'au serré et au sala qui toko ma casse. Parce que banda présent il y a au matanda pas 2 chambres ça va $180. Bah 200 ma tete. $200 180. Au PC grand temps il y a 10 mois ou bien il y a 8 mois. 10 mois surtout ba lemba ma tete. Pose à peine mon toit azo foot ando wa peso 6 mois. Donc ils ont ba camo exception. Ils ont donc exception ils ont raté donc ils ont ba camo kora.
ezalaka ba 10 mois po mona pena bayaka pe asengo 6 mois eza rare. Ngai personnellement na sepeli nango makasi. Premièrement pour ministère nano eza na Congo ba salaire tozwaka eza muke. En plus qu'on trouver travail c'est un peu difficile. To iva mingi na ba commerce na ba musala to sala ba cop ba blo mo abongo. Ko kangisa mbongo pour la mutu un Congolais pour na kangisa peut-être garantie à 10 mois, c'est tout un problème. Mais ne ba d'ici 3 mois ça va faciliter les gens. Na mbongo muke a la facilité à cause ndako et ko permettre ba jeune garçon ba jeune fille ba na ko s'auto prendre en charge. Pour se garantir ça muke mutu so monique a communiqué par exemple ça déjà majeur. Et kaza capacité aux Rwanda pour garantir ça 3 mois longa déjà na toi parental et permettre à bimalibanda banda vie na ende to mona na pays étranger. C'est un peu ça na CP nga personnellement na CP nango to ba bailleur pe l'état ndi azala na vigueur pour ba bailleur ba mettre en pratique. Proposition ya loi oyo ezali ko verrouiller magistrature suprême ya mboka na biso oyo ezali proposer na Noël Tiani ezali déposer lobby na parlement elongo na député national Ntingi Pululu kasi bolanda quelques points essentiels pe ba détails sur loi yango na reportage oyo. La majorité proposition oyo ya loi oyo ezali ko prévoir ko exclure na élection présidentielle na République démocratique du Congo RDC ba candidat oyo bazali na ba parents étrangers. Ils allaient déposer mon collègue lobby jeudi dans l'Assemblée nationale ndenge to aprenaki na initiateur na yango Noël Tiani. Quand il y a candidat potentiel na prochaine présidentielle où ils allaient prévu na fin 2023 Moïse Katumbi ex-gouverneur ya Katanga na sud-est de la République du Congo oyo abotami na maman moko congolaise pe na papa grec oyo ba partisan na ye kutu bazali ko participer na nouveau gouvernement ya président Félix Tshisekedi ba dénoncer ki initiative oyo. Proposition nangai ezali déposer mokolo ya lelo na bureau ya Assemblée nationale pe ezali ko viser ko verrouiller accès na fonction ya président de la République oyo esengeli ezala réservé exclusivement na ba congolais oyo babotami na ba papa pe ba maman congolais ndenge a déclaré na AFP Monsieur Tiani oyo pe déjà a exprimé intention na ye ya ko se présenter na élection oyo ezali ko ya pona Monsieur Tiani ancien candidat na présidentielle ba fonction peut ébélé ndeti ya premier ministre régalien président de la chambre basse pe la chambre haute chef ya armée pe à la police et sengeli kaka pe ezala exercer na ba congolais nœud de père et de mère au bazali d'origine congolais. Proposition ya loi oyo ezali déposé na député Ntingi Pululu ya Front commun pour le Congo FCC ya Joseph Kabila prédécesseur ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo affirma qui paie na presse que loi oyo eko bénéficier na appui il y a 260 députés sur 500 oyo bazali na kati ya Assemblée nationale. Quand il y a Moïse Katumbi a réagi ça qui vivement pe alobi ki pona ye azali ko condamner président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na parti na ye oyo bazali ko luka ko exclure ba potentiel candidat na présidentielle na ko instrumentaliser loi oyo sur nationalité. Monsieur Moïse Katumbi azali prêté ya ko mata na charrette oyo ezali ko memaye na guillotine ndenge a déclaré ki Olivier Kamitatu directeur de cabinet ya Moïse Katumbi na ko funda camp présidentiel ya ko préparer période moko ya ba élection pour na ko installer régime autocratique. Monsieur Kamitatu a estimé que ko soumettre proposition oyo ya loi na débat na parlement et kozala ligne rouge oyo esengeli ko franchir. Et c'est que le na juin et l'équipe attention et éclataki na Lubumbashi na sud-est de la République démocratique du Congo fief ya Moïse Katumbi kaka tango masolo ya loi oyo ebande ko betama. Donc dossier oyo ezali à suivre tokotala ce qui proposition de loi oyo ekozala voter na parlement toté Kinshasa eleki partout. Otopoto blevita toujours impact pe idéologie ba bébé bazali ko sipena yango makasi po ezali ko sunga bango bakola kitoko kasi mikolo pe bakota cop bango na ba bébé bakoma ko welela basani bolanda reportage oyo. Kaka ndenge amesana na ye ko sunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita
Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili mobimba bazali ko célébrer journée internationale ya destruction ya ba armes légères. Awa Naomi Pila pesi so ba détail. Lancé des Nations Unies en 2001, le 9 juillet chaque année, Mokili célèbre la Journée internationale de la destruction des armes légères. Journée en gros ezali occasion pour la détruire les armes légères nyonso wapi ba victime ya ba violence par les armes ba procédaka na destruction ya ba armes na 4 coins de planète. Ba statistique et relevé existence ya armes moko pour 10 habitants na Mokili. En moyenne 800 000 armes ezalaka détruites chaque année, mais ba armes réglementées et tikala problème nene pour la humanité. Pour chaque arme détruite, bakelaka lisusu 10 armes mosusu. Pe ba arme wana oyo ezalaka produite chaque année, soki ekwei na maboko ya moto mabe, yango nde esalaka ko ba milliers de personnes bakufa pe ekozaka ba mort, ba dégâts, ba blessés, ba crimes oyo ezalaka partout dans le monde, ba homicide, ba déplacement forcé, ba viol pe ba acte ya torture. Journée à l'élo dédiée à la destruction des armes légères, et ils ont eu l'occasion pour la montagne sur à initiative, il y a quoi attaquer de front ba problème ya armes. Or, na mokili mobimba pour na arme moko o ba buki to ba BBC 10 armes mosusu ezalaka produit. Ba effort o ezalaka déployer pour na koluka ndenge nini ko bebisa ba arme. Ba gouvernement ba tiaka vraiment maboko te pour na koluka kosilisa ba problème oyo. Pour na pas moko etienne pour na kokini liboso 10 pas esala ma pour na kozonga sima. Donc situation oyo de plus en plus ezokoma difficile et sengeli kaka ba créer traité international moko pour na etali ba commerce ya ba arme. Initiative wana ekozala mingi pour na kopekisa na ba organisation mosusu basombaka ba arme, ba organisation mingi oyo soutenaka ba groupe rebelle. Donc ce qui ba arme oyo ezalaka produite chaque année ekwei na maboko ya bato ya mabe, yango mabe ezo continuer kosalama na mokili. Lelo oyo environ 640 millions d'armes ezali na circulation, soit pour 10 personnes, quelques 8 millions ya ba armes ezali produites chaque année. Environ 14 milliards de cartouches usagées militaires ezalaka fabriqués tous les ans, c'est-à-dire qu'ils allaient correspondre à 2 balles par personne. 1249 entreprises implantées na plus de 90 pays ba produisaka ba armes légères na mokili mobimba. Na ba état mosusu réglementation commerciale ezalaka penza te esalaka ko ba armes etekama pe ba individu bazana ba armes. Na les 2 principaux pays producteurs ba armes, États-Unis na Russie, volume ya production ya ba armes type militaire ezali ko continuer ko augmenter suite ya ba guerre na mokili. Au lieu à détruire ba armes to pe ko kitisa yango ko privilégier dialogue pe boyokani, mokili ezali ko continuer ko produire ba armes na quantité industrielle. La plupart ya ba état ba revendaka ba stock excédentaire ya ba armes na bango, yango nde ezali ko causer prolifération toujours plus importante ya ba armes na kati ya planète.
Seuls 3 pays, na 4 lango, Nigeria, Lettonie, et Afrique du Sud, disposent de la politique de destruction, il y a armes excédent, ils allaient saisir la armée. Information précise, ils allaient que ça était à la vente au rabais, il y a armes, c'est-à-dire côté que armes na moins cher, il y a ils allaient que ça que armes et se retrouver dans ma beaucoup de criminels peu rebelles en moyenne environ 1 million d'armes et bon à chaque année tout pays bamaka plusieurs centaines de milliers d'armes et bon na ba force de sécurité ya ba état kasi na ba famille to pe ba yo ba bika ba mobulu to pe ba guerre bango ne ba joa mingi conscience ya ko bebisa ba armes après ba problème to pe cause la victime ya ba violence na 4 coins planète ba personne ba chapa na ba violence par les armes et ba famille pe ba victime ba militants ça quand ils pour ko procéder na destruction ba armes pour ba armes ezali moko bloko maka souffrance pe désolation na kati ya mokili na bamboka lokola Brésil armée et c'est la camion pour na koluka ko saisir ba armes nyonso ezali illégalement posséder na bateau topé na ba rebelle pour na koluka kinya et vanda mingi na mboka na bango na Afrique du Sud pe ba groupe militant en faveur ya contrôle ya ba armes ba sala camion et le mona ba autorité pour na ko détruire publiquement ba cache d'armes illégales yango ezali initiative moko ezali vraiment conseillé pour na koluka ko silisa ba problème et insécurité. Journée internationale ya destruction des armes légères ezali ko constituer événement majeur ya semaine mondiale d'action contre les armes légères. Donc le coquille pour na ba gouvernement yonso ba déployer ba fort na bango pour na ko contrôler ba commerce ya ba armes et commettre fin à la prolifération ya ba armes ko bebisa ba armes nyonso o ezali massive ezali ko tambola mabuka bato mabe pour que kinya ekota na mboka na ba basi la kapé na ba frontière essayer ko voir que ba armes ekota kate pour na kosisa ba mobulu ba problème et insécurité Kinshasa et l'équipe partout. Importance ya Chibaou na mariage ya Baluba ezalaka nini Peggy Ilunga na merveille mobende ba pesi biso ba détail na reportage oyo. Coutume eza manière to pe habitude oyo bato ba se conformaka na ba groupe social bon coutume eza vocation ya ko appliquer tango loi oyo ezalaki établi et commis absente to pe incomplète kasi toyebi ke na mboka na biso ba tribu moko na moko ezalaka na ba coutume nango na Baluba bazalaka na ba coutume mwa mingi kasi na sujet le kolobela Chibaou eza pratique moko ancestrale initié na Grand Kassai un objectif ya kopesa etumbu na mwasi oyo aza infidèle na mobali na ye oyo abala ye. Chibaou eza penza réel pe soki ezwi mwasi ekozwa tina bana okomona bana bakomi kokufa ememaka pe mwasi na liwa ya pasi eza ke ba jeune ebele bazobala lelo bazobala pona prestige azobala pona plaisir pe pona mokili mona yeke abali kasi ofo na ye aza na posa ya kobala te pe aza na posa kosala nano vie yango biso tokitaki micro na terrain pe tosolaki na population kinoise pona nini Baluba basalelaka Chibaou na ba mariage na bango. Bon déjà batu oyo baza na système wana ya Chibaou eza bien pona bango mais quelque part confiance des athées pourtant il y a confiance à moi sinon jamais que na ba coutume moko boye ba Chibaou bani parce que ça crée beaucoup de problèmes il crée beaucoup de problèmes au cas où il y a bavure mais pour na basa Kinshasa pour la mibala Baluba te ce n'est pas vraiment ça ba mibala Baluba bazali ya Kinshasa bali Baluba ya Kinshasa bana comportement mususu mais soki ba evitaka mingi ba o ba uta bazaka na mwa dictature makasi to na temps moderne lelo parité koma mbala salaka moi ça sala donc moi c'est ça que ozoye lokola instrument moko boy non il faut ozala na respect à moi si oza na respect à moi si azobotela yo bana azolambela yo oza na respect na ye bango bayebaki basi ya Baluba baza mobulu
alors po basala mobulu wana te na ndako ya libala il faut basala eloko ya bongo mpona kobangisa mwasi ya débordé te cibao eza 50-50 kote moto eza bien kote moto eza mabe ngai mpo na ngai eza mabe ezalaka mpona sécurité ya bango nyonso mibale mpo mwasi soki asali comme ekoyela bango kufa na ndako comme mwa mobali akokufa comme mwana akokufa ezalaka mpona bongo eza malamu mpona koboya mobulu na mwasi eza mabe te mpona nga eza mabe te bien mpona kosécurize bana kosécurize mobali mpo bino nyonso to bozala bien bokoya na kati ya mbeba ya kufa te soki oza mwa sere okoboya mais soki oza no fidèle okoboya te eza boye bakunda mwasi moko vivant na mboka kuna mwasi wana asalaka ekobo asalaka cibau yango bakundaka vivant balobaki boye mwasi nyonso oyo aosala ekobo yo landa ye donc ezalaki lokola basala lokola chifingo eza eloko mo basalaka bakangaka liboke ke oyo nyonso akosala ekobo mwasi oyo akufi bakishi bakanga ye soki babali yo nde kokanga yo mais soki mpe oza mwasi ya libala bie babali yo te ofandi na ndako na mobali osali yango en tout cas ezalaka mabe na baluba donc eloko wana komekano te soki balomba moluba oza na bazela mibale obima na poisa bakishi wana bakufa wana bakolando meme na pongi soki oza makila makasi bana bakoleka ubie mobali mais fait de compte eyoyeloka mabe baloba baza kwa bata Israël bata bato ba vivre na ba principe ba bato ba vivre na babenga ngo mikenji donc mikenji za kwa mibeko donc soko buki mobeko mabe koti yango bazo banga kolinga mibala baluba nga sepeli tiba fezala po basi babanga baso babali baluba babanga nga sepeli tiba ozelo kitoko asepeli soki deja obali ndeko mwasi tu mobali eza lisusu na motuya te ya kokontinue bavi na yo ya kala mpe ya libala eza engagement monene oyo tosalaka na miso ya baboti ya leta mpe ya nzambe ebele balobaka ke coutume mwana eza sorcellerie ye asambelaka bombama na makila ya Yesu toboyi te ke osambelaka mpe kosambela eza malamu kasi kobosana te ke nzambe alingaka infidélité te bongwana sœur en Christ Kinshasa et l'équipe partout. Jean-Florent Ibenge Ikwange, ex-coach à AS Vita Club actuellement, azali coaché équipe ya Renaissance ya Bourkane, a été gagné match na ya Liboso na 2-0 pour le reportage. Technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange a réussi quand même à entraîner en matière. Nouvel entraîneur a enregistré première victoire naye na équipe naye ya Renaissance ya Berkane ya Maroc. Ezaki bongo en déplacement ba Orange ba s'imposa ki mokolo ya lobi jeudi 8 juillet 2021 na note moko ya 2-0 devant formation du Tiad Tanger oyo joueur Noël Mukoko ba Tezadio abetaka ezaki bongo na match oyo bandai ko compter pour la 26e journée ya championnat marocain ya football. Première réalisation ya Renaissance ya Berkane ezaki bongo œuvre ya international burkinabé Dayo Oussoufo oyo afongola ki score na 13e minute ya match. Ezaki bongo entrée moko réussi pour na technicien congolais oyo à se mettre na kati ya ban ya championnat oyo marocain. Na premier succès oyo désormais ba poulain ya Jean-Florent Ibenge Ikwange ba réaliser belle opération ya journée oyo pona kozwa lokola 4e place na classement ya Maghreb ya FES oyo esika ancien clubien Nelson Munganga abandai ko beta actuellement bazali na 36 points pe c'est clair que bazongi na kati ya course pour la 3e place esika bazala qualifié pour la coupe ya confédération. Pour la prochaine journée Renaissance ya Berkane akoyamba bongo équipe ya Asania Agadir mokolo ya mardi 13 juillet oyo ezali koya na bongo population congolaise nyonso et souhaiter bonne chance na ancien sélectionneur ya Léopard ya République du Congo pe entraîneur ya AS Vita Club bonne chance na esika kei poete nyonso akosala ya malamu et ezala kaka pona lokumu ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout.
Merci pour la confiance, peu fidélité na bino vous allez kotikate kopesa na première chaîne d'information en continu na lingala KNB News et si kawa pi rédaction ya ba warrior bazali ko continuer ko sela bino musala kitoko na elengi ndenge kaka bolingaka awa na caméra on azali kotala Peggy Ilunga papa social pe mupanzi oyo boye Hervé Zaka double poumon exercice oyo et sala kabino bien moto sala kayango na régie kombo na ye papa Timothée Kayembe édition Yalelo et Kumbamaki na merveille mobende secondé na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga ngana bino tukuteni na mikolo ezali koya en attendant kaka ndenge tolobaka Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Réalité ya bana